Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Les photos à la cave, madame. Il ne faut pas retirer les souvenirs, il y a ma baie pour éviter les polémiques, que ce soit dans la cave. Moi, on a une mélodie. On a tiré au monde. Bon, on a évité peut-être les bateaux, mais on a tiré au monde. Pas y a ce soir, on a tiré au monde, des problèmes à Zagina. Le bac a indiqué que Bino, sœur, Nabiso, ya Lilou, Naba, frère, ou Bazoya, Mambango, Lilou. Tout le monde a rendu, tout le monde a. Nous sommes une mélodie pour y. Abandé ko boka bino bo CP là qui. Bobo ça na te bo ça assemblée tatiki moi na ya moi si. Il faut tanga, il faut lier à la bien. Bino mo boyi ba famille na biso. Toza na biso na ba PDG te na ba famille na biso. Bino nde ba fan na biso nde bo commander ba PDG na biso ba boss na biso bo soutenir moi na ya mélodie. Ba tunyo so ba olela na biso ba bandole la biso depuis kala. Tole la pena bango ti sikoyo. Na ba comédien o baza même moral toujours. Nzambe azoka lokumu pour les autres ils ont des on biso to ke kotika ye na ndaku na ye asuka pema Yesu Masia Nazareth tango ayaki na mokili batu nyonso balanda ki etin bamsiba lobaki ne il a un démon. Donc c'est normal. Donc et puis biso nous sommes chrétiens. Tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens. On ne suit pas dans la doctrine, on suit les christianisme. Alors qu'on peut respecter, on peut aligner peu mamouanza métier. Mais à chaque fois, on a été dans un déplacement. Mais il y avait des gens, des collègues, des bando, il y a des papés lombés. Atika qui famille na eta salani. Asala maboke a président ya groupe a suspendre non makamuna union surtout ya groupe na pour akatsa kaka Brazzaville point noir a kozwa corps ya ndeko na biso mélodie wana bolingo ezate poto tika ba obana biso na moko président Lumbi a représenter biso nyonso atanga o moninga te o monte papa mayata tiki la mso zakipe na église zakipe na bato ya royamba mais atiki makamuna union surtout ayebolongola ke kivoke to lingana raté to sala même na ba famille za bande kono mso kangisa bon pe binemi bolobana te boya biso point ni bochaka miso. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville, au Lualaba, dans la ville de Kol. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, SNZ, belé partout dans le monde, il y a Rolanda émission à travers chaîne Abisso, Congo Liziba TV, et si vous avez besoin de la chaîne Oyo. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, Sabino Lelo, et ça joue à rendre dernier hommage à l'artiste Abisso, comédienne Oyo, Atika Gibiso, ça fait un moment na combo ya Mélodie Mpoi, Nicole, autre Madi Badiama, Oyo Atika Gibiso, Namboka ya Braza, et si wapi ça fait un moment, tondo la Corée, boka c'est ba comédien nyonso si ka pipe papa na biso ba sangana ki le bomoko po baya na Corée comédien na biso Badiama et si ka wapi lelo toza na 50e année botra bomo na travail ba image ya Jonathan Tario na simana nga yawa tozila ça fait déjà 11 heures déjà tozila babi ka on tamite obima. Merci mesdames et messieurs bozaka belé ya kozala ya rolezila élément na kati ya chaîne na biso Congo Liziba TV et si ka bozaka belé. Merci na yemoko le patron de la chaîne Oyo, les Ketchupanda, Mobile ya Pembe, Mobile ya Boya Choko, pourquoi pas la un grand merci na c'est ma caméra Jonathan Tario, cameraman à Star. Merci Bolandara Marmoni Studio. Moi il va commander baza à to comme interviewer to pesa, ba pesa bien point de vue na bon, ba pesa pe vika ba fester ba baloba pe o et baloba concernant ndeko na bango parce que ba mona ka les souster, ba monika à travers ba élément parce que ba l'artiste n'est pas ba élément ndérotika. To moi il va artiste comme baza génération tout, génération na yé, génération ba vient na yé, génération ba jeune na yé, baza a pour balela et à travers micro na ngai à travers pe bokasi ya Jonathan Tario to remet aucun interview moko na moko Bolanda tozonga tout juste après. Bible lobi to ke na bisika na matanga ke bisika na fête bo aiza suka mutu nyonso to mona bato mbongo ebele aho iso tamsu to ko pusa na pembe na bango. Donc ils ont annoncé que biso pe lobi to kufa to za la très prudent pour nous préparer lola
voilà c'est important. Voilà, pasteur de la foi, ils ont le moko loba, au benga bandiko no ba comédien, baya parce que nous avons révélé qu'il y a tout le monde qui misala moko et continue à faire théâtre. Et pour le moment, basala nzamba minene bakufa ba politicien donc catégorie non ça va bakufa. Donc o mutu ezande ndeka na oloba ata basambeli pona biso ata basambeli te to kufa. Mais malamu eza que totambola malamu na sena moyo oyo po après liwa esambise les ali. Donc ngana sambela parce que ngai ko sala théâtre na lobaka so ezalaki ya kotanga peut-être na moi ba responsabilité mukenza mapesi biso to ko tika théâtre. Mais c'est parce que nzamba benga na théâtre na yekola na groupe amutute na leka na groupe mowote na kuta na nzambe na message na ndoto na sala groupe à théâtre. Donc na banda théâtre na groupe les bons samaritains on a créé nga moko. Donc par là ils ont témoigné que nzamba pesa nga responsabilité na théâtre. Donc nazana obligé na soutenir bande konanga bande konanga basi ya mibali donc baza famille ponanga. Na sambela pona bango chaque fois parce que pour moi c'est une responsabilité. Je n'ai même pas besoin de savoir que na sambela pona bango. Mais nzambe ndem doit prendre la responsabilité, je fais ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais bande on na poto bazo mon on c'est comme si ba respecter qui mot d'ordre wana. Te mot d'ordre batnyo so bakoto sa te même Yesu Masia Nazareth tangwa yaki na mukili. Batnyo so balanda ki etin, ba msiba lobaki ne il a un démon. Donc c'est normal. Donc et puis biso nous ba chrétiens, tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens. On ne pas dans la doctrine, on oyo les christianisme était. Alors qu'on peut respecter ngote, on peut alingane pe mamanza métier. On peut alinga mamanza mais qui peut. Donc Bible dit contactez-vous de ce que vous en avez. So ba tout ça tout sambela to sambeli au pas 8 ans gloire à Dieu. Moi mon problème c'est que na sambela ka pour na artiste et comédien nyonso bazala ba non chrétien ou pas na bondela nzamba sala biso grâce. Pasteur de la foi, on a une question par rapport à Bambele et Belé au Waka pour na batu ya média. Lilo na ina lo bato za ba parents, aux arabes na orphelinat, ya roboko là-bas na orphelin. Mélodie atiki moi na moko ya moi si. Tant que pasteur, tant que papa berbu mon boko li pâté ya ban ebele. Okoki opesa message nini par rapport ya libota ya kati ya théâtre pour na moi na moko atika ya Mélodie. Bon, en fait, ngai nazala pena na orphelinat te pour non nazo pe conviction ça la moté. Mais na sonza mapenga muke na kenda na orphelinat na bande ko musupa ko sunga pour na sunga ba orphelin pour Jacques chapitre 1 verset 27 c'est le religion pure et sans tache devant Dieu ils ont consisté à visiter ba orphelin ba veuve. Donc ça la au Bible tinga mais orphelin na za na moté. Bon, de quoi tiki mona orphelin nous sommes obligés de la soutenir par des autres personnes. Nous ne sommes pas orphelins, mais Azana est en charge à la famille. Alors tout le monde oyo Azana incapacité, difficulté au tanga, difficulté au lia, difficulté l'ambande ba orphelin on est tout souma ba. Mais ça tous les orphelins, les orphelins nos parents kufa, tata maman lem sou tata le kinoko Azana charge na ye, Azana tranquille. Auto souma izalande orphelin o Azana passe. Il on est tout le monde porter aide. Merci beaucoup pasteur. Merci d'ailleurs. Ça va. Namon Nabisu est artiste, comédien. Donc, je crois Mélodie Azaraki, actrice Moko, pas Azaraki Momsala et Mingi Nakacha Moko. De Zangi, Biso Batoyebi, Valère, Naepe, Toyebi, Misalo, Azaraki. Yango Toyko les Landais, on a vu ça. Mais ce pendant un moment, l'ending Azaraki au Sala, aux gens qui pétent au travail, quand même. Bon, Biso, tu travailles qui n'a pas parce que nga déjà père na pas ya utaki na groupe sans souci donc yubino boyebi histoire boyebi déjà nga na VS ezao le kandeni donc tant nous surtout to banoza na VS to banoza na bango donc voilà le souvenir ya malamu tikana o ya belo souvenir ya malamu za musana ye o ya salaki parce que d'abord yo yebaki comme na mélodie donc ce qui le bisonyo soto la mélodie parce que to yebi na kombo na ye ya musala donc souvenir ya malamu déjà yango wana atikeli biso parce que asala ye kombo na ye to kobosa na été Papa Isobé, bonjour. Ouais, bon. Merci beaucoup. Tout le monde a assisté à Katia Morgue. Il y a moi, par rapport à l'identité de notre président. Comment on a banné Belé ou Asaki na Point Noir. À Koka Epe Kokunda Makuna. Mais quand même, besoin qui souci wana, il y a qu'on se déplacer, qu'on déléguer le président Moussousso Babengama na comme le président Lombe, pour qu'il ne soit à toi on a et ça pour Alona et Lobonini pour Kokunda Mana Point Noir qui fait Kakaya.
Maintenant, déjà, Azali, Congolaise Nabiso, donc Aza Congolais. Donc, Aza Makila na emblème na Yezali, il y a RDC. Donc, Aza Congolaise, c'était il y a Mboka Congo Brazzaville, Azalaki Congolaise Nabiso. Donc, Moussa na ya Saliango plus. Donc, Toko Tikate, Bakundande Gonabiso, Kandengwana, lorsque Babande Gonaï Bazali. Voilà. C'est bon, président. En tout cas, félicitations à l'organisation P. Matanga. Pourquoi pas l'organisation Matanga là, tout le monde a Matanga, mais la mélodie, tout le monde vraiment, organisation vraiment, ça va, tout le monde féliciter. Il y a un autre barana mukili, autant que tu as ma belle, les photos à la cave, malam. Il ne faut pas que tu aies souvenir, il y a ma belle, pour éviter ma polémique, que soit un cas banini. Moi, on a une mélodie. Ngana tira au mona bon habité peut-être bato bakolo banga mais ngana tira au mona pas ya zo soir na mutute na tira au mona te ba problème azaki na ngo do baka ndeke bino ba sœur na biso ya lelo na ba frère ou bazo ya mambango lelo to mona rande to mona biso peto lo bare to talara c'est ça mais soza malamu au mona bolamu na yo o loni e gobotara voilà président a dit bozo kufa trop na habité à chaque Bozo Fabino Baptiste commune beaucoup chaque année tout le monde bino ko ala na ba question moko boye ozo tuna chaque année ouais ba kena na ko répondre to na ko répondre pour ya munoko nanga il faut répondre mais yo ozo ba il faut na respect to ça na d'abord il faut bon na respect ça na pour na média donc retirer na bon na retirer mais il faut pas ça là on ça mabe pour retirer donc faut te ba koloba surtout bino musala bino bozo sala il y a koloba faut me koloba na parler avant y na miso bato donc liwa ezama manzambe to koloba te que na mona biso to kufa trop lelo o na minute so que peut-être na ba manque a kande to za ko mona bato to bana kata manque ba ka ba comédien te donc bato ba discipline msupe bazali donc c'est ça donc liwa yaka so ki yi to kanga ngote et puis ngana na miracle monte na ko sala ke liwa so ki mais yo soko bato yango ozali na bango ntango baolobotini bango oyo to nanga nazali te siko ngana orépondre nayebi makambo wana yo penana biso babaki ke bayebaki mélodie baliama bandeki kobela mais babandeki kosoutenir ye te ntongo akufi nde babimisi makasi baartiste comédien te wana oki yango te biso tosoutenaka so problème eza toyebi yango en tout cas tosoutenaka non toyebaki yango te toyebaka ntango akufi toyebaki yango te. D'accord, merci. Comment on a mère et mon jour à l'épargne au père et à la mine maman quoi. Le boy comme maman bébé mais l'Italie à quel coup d'appel en Bosnie comme on a fait mieux que t'aimes ma couleur matanga mubaka bisu ouais Kondolo na cinquantaine ana pusa biso so umilita ngai bolobini les circonstances ezalaka nzambe ye mutu azwaka ye pe mutu aboyaka comme
Nzambe a permettre mélodie à Koufa à Tikibiso, quel que soit malade. Il y a des gens qui sont habilités à l'alika à Koufi. C'est que Nzambe muta permettre loko bonge sa nini et comme la mutuana. Tant que na ba équivoque que o ba lien en famille ba boy non. Mozui ya pema o aleki batu tout ezaka Nzambe. Son Nzamba permettre ngal lelo nde na temi liboso na bino. Na zala lisute ata soki ndenge nini ezalaka bongo. O ngana lobaka que la gloire du Seigneur et continue toujours à régner. Et en plus, tout le temps, on Nzambe. Pour liwa ezolo bate mukolo et ya pasteur Jean-Paul Mayata benga biso na debi to ya ko sambela pona ba liwa monaki ba o banzima kimbela ba yaki ba o pe ba se santaki ka oyana eta yebi ndenge ya sambelelaka ba yaki me ba biso to yebika ke mutu oyo akozwa pema na yote ataba tu basangani ezalaka yeme yango to yaki na mbela wana. Ouais. Bon, on a épinglé mon qui place au lobby qui est au lingana non. Soto lingana te to yate. Yobi combien de personnes au bas suspendre ba tournage les locaux poto ya olelande kona biso. Peut-être ba jour wane bande kopé ça ba emploi du temps ya mutu na mutu yebi makambo asala. En dehors théâtre, boye ba bien que to za na ba famille. To na bana o fo zwa ka pe temps ya mwana na yo, o zwa ka temps ya famille na yo, o zwa ka bo. Mais à chaque fois nga zala été na déplacement. Mais il y avait des gens ba collègues ba te bele bando ya ndeti papa elombe. Atika ki famille na eta sala ni. Asala maboke a président ya groupe, a suspendre non makambo na surtout ya groupe nae po akatsa kaka Brazzaville point noir akekozwa corps yande kona biso mélodie wana bolingo ezate poto cheka ba obana biso na moko président Lumbe a représenter biso nyonso atanga o moninga te o monte papa Mayata tiki lem so da kipe na église da kipe na bato ya royamba mais atiki makam na nyonso surtout ayebo longola ke kivoke to lingana raté to sala même na ba famille oza bande kono muso kangisa bon pe binemi bolobana te boya biso poani bochaka miso bisika bato bazali babanzungu eningana ba makambo ebele ezalaka ngai loko yepesa nga pasi za balobi nga balobi siko epa na nga na contacter mutu aya en face na nga ba mimi omoni yo na linga côté wana nde bien tant que mutu nga da famille na nga nyonso tu yangoti so te na ba mariage na so ka bilongi moko tozala na ba matanga na biso ka biso onde tozala kati siko famille na minute biso nyonso to tiki musa poto ya olela lobi to lala wana malili bino bozala te bino boyaka ba vite est-ce que bino bozala lobi mais le lobi no yo boye po boye bike kingana ko yana ko tia miniature kingana ko yaba welela ki boye baswana ki boye babunda ki boye bino baluki mambu bino ti botiki la biso ba miniature ya bien yo sunga biso ba confie belé koti entre biso zaka ba miniature na bino botiaka mimi afinga ki kingandi contenu na kati ya talité ka titre wana e créer nungunu bo sunga biso bino pe ba koni foti na biso ba koni 15 na biso ba nani bo sunga biso beaucoup ba bo semele biso ba trouble za bino olobi question ni balobelo ke to lingana te mais ce ko ngai on a eti bikomba benga ba koni foti wana non en fait koni foti ezali slogan ezara slogan ils ont un problème té bateau boké nango mabese ke o muto atanga on comprend ka ba katel bizeta un peu fier qu'on y faut titina si ça on a un problème addiction to suka ndeni oui maman olobi que ay encore parent pesi na loba boko panzanga mungongo le oui on est ba chronique fois tino beki biso za slogan do lobi biso le to créer la bino ba polémique na mekano ko zonga na actualité zo pour l'instant na kati réseaux sociaux biso bini to créer polémique actualité ni en tout cas na yebi non, moi je ne parle pas des gens, moi je parle de moi Mimi Kabou. Je suis fille de ouf, je resterai fille de ouf. Na joie succès na ngara na losambo. Na kotanda ko ngangate na lukelo te balobi ya batu moi je ne parle pas. Mutu wana olobelanga mukoni. Tona oloba ke na lobi opona bien o ka bino botiela nga minati. A côté la ki kingandi. Lemsu mutu wana otala te me créer problème, c'est ça non? Yango na linga koloba likambo na yebi en tout cas désolé pour nanga po bango nyonso tu wana baba ndeko nanga ba otika la bandeko nanga bisika batu baza e benda na kakaka e kata na suka ba bombisaka c'est ça merci beaucoup qui moi na tout ça est-ce que vous aurez le temps en tant que comédien autant moi na to assister à des problèmes omoni bilo musu to ko bana oyaka libusa caméra bote biso ndende moi na tika le boto sala bote
pour tous les parents tous les parents tous les cas de bossa télévision boité que on dengue melodi atiki mwana biso to sa boité loka malamu ebonga makano na se malem tant ebimi di baisili ndako ebisili batomoni ka mutatonga ndako étant mélodie de son vivant to vivre na été OK to yebi na scène to yebi ndeko na biso parce que to yeto kutie na mondo ya zali kasi lelo soki atiki mwana et que lobi balobi ndoko baloba tozana dati na biso tozana bana batika biso badiana soki likambo zaki faut to assister bana na to boya assister to moni groupe lobi te soutenons l'enfant de mélodie to kamte matin ba na biso bazana ba papa pelo me ba papa masumu NTP César na pona organisation soki ba organiser comment ba pesa biso yango de to la suivre déjà que pona mama mwana eza déjà na kati parce que mwana za mwana biso. Ok. Alors vous souhaitez vous donner condoléances na Mélodie alors? Moli mon a fait manakimia. Bah hommage penza moli mon a fait manakimia en tout cas mes condoléances na ba fan na ye nyonso balingaka mingi. Merci beaucoup. Merci. Je ne l'ai jamais connu. Natikala oui bana koyeba ye na télé na tala ye na banda ko sepa na barola banda ko incarner nyonso ezara bien mais ko loba pena ke nazo ta ko fanda na ye ya ko jouer na scène moko en tout cas na kosi nga na ye théâtre ya ki ko ça déjà ye ça voyagera déjà na ba voyage na banda ko kende mboka mboka donc en tout cas na ye bien ka de loin na banda ko apprécier de loin ko yeba ye vraiment comme tel en tout cas natikala oyeba été nazo pena chance wana te regret na makasi ça ngwana. Ah d'accord. Donc c'est ça. Mais est-ce que yo qui au courant à cause ya mon parce que c'est interprété de manière rebelle. Les gens disent beaucoup de choses comme les QNM dire je préfère me taire parce que vous êtes devant les médias. Mais est-ce que Yuki va cause à mon ah bon net pourquoi parce que ngana ebi kazaki malade. Donc bato boye ba lore bomier penza sur les médecins ba neko traité na hôpital wana et puis membre famille. Donc ngana membre famille te donne membre famille mais théâtre. Membre ya famille biologique n'est peut-être ba koy beloni meme na liwa. Mais consciemment par là bonnet ngana ebité. Biso tout ebika ke babé zaki malaria, typhoïde, je crois non? Oui justement. Ok, mais Atiki Mwana Moko, est-ce que solidarité avec l'artiste c'est ça qui tout battre la moine et tout assister moine? Si, bien sûr, hein, bien sûr. L'artiste c'est qui est sûr et certain pour Zalara wana, to soutenir moi même de loin, de près, que soutenir des Zalara n'a bon côté, financièrement même spirituellement parlant on peut prier pour la fille, c'est un problème mais je crois que famille n'a pas zali ba le beaucoup. D'accord. Donc c'est ça. Et c'est quoi tes derniers mots par rapport à Lolo parce que Tokunde Lelo je pense. Je présente mes sincères condoléances à sa famille biologique. Je présente mes condoléances à l'artiste comédien Nyonso, en tout cas, ils n'ont pas si, mais en tout cas, c'est les bons dieux qui décident. La Bible a dit toute autorité vient d'aider. Donc, son Nzambe a permis de faire des pourquoi. Donc, tout ce qui est de gauche à droite, ou à Koufé pour Anini, ou à Belagui, maladie telle, moi je pense qu'ils ont servi une monter. Pour l'Europe, ils ont la table surtout dans Luka, maladie n'est dérangée, nous déjà ça couffine déjà. Attends, tu es cause bomier. Attends, tu es malade, ils ont servi une grande chose, c'est parce que ça couffine. Donc, tout le gâteau Kundaye, on peut, on a cette cigarette, ça va fidélité, parce qu'on tire le sucre aux ongles. Donc, voilà, c'est ça. Le style de jeunes qui n'ont théâtre comme ça de l'eau et vite, ou quelqu'un encore peut incarner ça. Ce qui est sûr et certain, il y a Zaki original. Photocopia Kobi Mamazaka originalité. Original les en noir et blanc. Bakoki comme meka copier, bakoki meka jouer le roi. Mais mélodie à mélodie. Attends, on comme à 100%, comme à 80%. Donc, Mouto a remplacé mélodie. Bon, remplacer c'est trop dire, mais Mouto a incarné parole. Il a bon belé. Mais original les alaka original. Tous on a besoin original. On a malgré la photocopie Zalaki. Il a fallu à Zalaka. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons Atiki Bisso. C'est tout ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup. Et je crois qu'on va se voir. Merci beaucoup. Le quoi appelle mélodie qui n'a pas fait de chance. Il y a un moment où il peut m'accompagner. Et qui n'a pas payé. Donc, il n'a pas participé à comédien Nyonso. Merci à la patronne parce que dès les premiers jours à Zalakiwana, à Salépé, moi pas. Il y a des gens qui sont déplacés, qui sont déplacés, nos premiers soins. Donc, merci. Pour la famille, pour la mono atiki, moi liloba, na ba fanatique ba linga mélodie makati kara ne théâtre parce que atika théâtre te mélodie atika théâtre te mélodie azana na point na azana na groupe na e mélodie na point na abanda qui non pas président du 15 au 15 atika théâtre te atika théâtre ndeni atika ki théâtre te bela kinde aebeka ki obika na yo sozo belo est-ce que oyeba ki okufa te non ebeke ya obika na ye nde sala ke tellement mélodie azana ki mutu oyo likamnaye akoka ko partager ngote soka zaye na yata lobby andeko bengelanga ta mutu boye
pour ah non kokate. Tu comme un niveau que on a point nous à hôtel mais aux taxi. Mais comme un niveau bas bis. Tarande ko moi sinda comme un niveau. Donc nzamba zwaka lokumu na nyoso to sali. Donc toi ne loko le baté. Pona moi na Melody azana ba fan ebele niko shega e mam na loba. Azana ba fan ebele e mo pa komaki na tournage boy. Akomo bwaka. Omo niko shega ese yango ko mo bwaka mingi loko a José de Londres boendeni. Tellement comme na ba fanatique ebele na choité. Alinga kota moi 10 na tableau moko. Do ba fan nyoso ya Melody poi. Abande ko bwaka bino bo sepela ki. Bo sana te bo sa assemblée tatiki mwana ya mwasi. Il faut tanga, il faut lier azala bien. Bino mo boyi ba famille na biso. Toza na biso na ba PDG te na ba famille na biso. Bino nde ba fan na biso nde bo commander ba PDG na biso ba boss na biso bo soutenir mwana ya Melody. Donc ma musu moya ko lo bana TV ezate mais bo soutenir bo tika te bo hésiter te. Mwana tanga bien alia bien et ozala penza bien. Est-ce bino de côté ba comédien aussi organisation mo kuna mwana. Bo ya munene to sali ya muketo kokandeni. Minerva bafuta atanda mdamti. Ah oui hein. Merci. Bon, bonjour. Bonjour papa. Encore une fois mes condoléances. Merci. D'accord, un mot na tout batala yo biso soyebi que lelo eza jour autora na dernier hommage na artiste na biso Melody o atika ki biso un message ni relancer ba tout bala na biso partout dans le monde. Bon on na koki koloba balela na biso ka kelongo to perdre wa biso ndeko to komona ka ye lisusu te. En tout cas molimo na ye epema vraiment na kimia famille o batikali na mwana ba soutenir car mwana ngana lobaka liweza ka nzambe yemuka permetaka tellement le maître des temps et de circonstances ezala nzambe ya yeka lokumu ezonga ya lokumu ezonga ko rande ko na biso umela ki na Braza mais to moni organisation na bino ba comédien pour se mobiliser ki korea ki mais moi polémique eza entre ba famille ya Melody na bino côté ya négligence on dirait bo lelande ko na bino eza cause que asala mikolo bela tourner en soute yango moni moi différence wana en tout cas na yebi mambo wana te ngana zalaite na dalai na déplacement na dalai na ngai na matadi na kendaki mambo na nga oza raison personnelle de ronanga balaki en tout cas organisation te onga na mona ka sala nga plaisir onga na mona ki sala nga plaisir président Elombe atika ki yaye famille akati Braza ke point noir azu corps ya ndeko na biso aye nango en tout cas onga na sepela yango na le reste en tout cas na yebité si le côté absence on peut être après c'est plus non absence à bateau ezalate moi j'avais vu il y avait des gens bato bazaki c'est que yo yaki retande tingana yaki 2h du matin pour na wuti matadi na ye na yeki na babiso a force ton na kiti na force na ba bagage na ngana zayana on a ye na veille mokche na la liti ton 5h du matin na bimi fana pe maman muke pour pe sanga sou makasi ya royal le longa yo na yeti ibika bon est-ce que aux autres pour tourner rapide Melody ils ont souvenir bien Melody en tout cas ba souvenir na ye ya bien ça ko mona ende na bando mona bande ko jouer na télé ngana ye to zo chance ya ko jouer sika moko te to kutana pété to bon dans l'ensemble des Kakake, tu dois tenter à jouer sur scène. Un message. Il y a un lobby dans la famille, base à la macasse pour soutenir moi. Bana ya basi ko beaucoup la mona moi si, et ça le beaucoup la nation mobimba. Ce qui aux amakasi te okoya ko perdre avant yo mozo mona lelo ba makambo eze belé kili surtout bana biso ya français na ba android bazo zwa biso mutu ya on oyebisa na famille o batikali na mona bazongisa mona na classe ba soutenir mwana po mama na ye o azalaki wana po na ye azali susute o ya tikali soka za mama kulutu to za mama leki azwa kaka mwana ya Melody ndenge moko ka ya bimisi vous comprendre biso ba luba Melody za muluba si je me trompe pas non pour na mona kombo ya ndaya biso ba luba en tout cas point rotika bana totika bana te mais famille biologique côté une famille non on est là na on pèse à 100% te mais les peo on na ozala nango na ozala wana pona mwana ya Melody biso pe toza na ba famille toza na occupation makambo eza tellement ebele moi muke o to ozala nango to kokabola ka na famille na yebi kezaka na comité moko o ba soutenir bana ba artiste ba otika mwana Melody te merci beaucoup bonjour Yaya mes condoléances merci d'abord un mot na ba lando partout dans le monde à travers biso une suebi qui est au pédaki artiste na biso Melody et l'autre rendre dernier hommage et mon nini to ko s'attendre là ndo na biso kaleleza mukona ya suka
Ok, même famille nae, bah mon est soutenu même biso famille nae artistique, surtout beaucoup plus pas si pour na moi na. Ah vous allez soutenu maman, vous allez soutenu maman qui maman tika na ba photo na ba vidéo, pas ses amis karawana. Pas les amis wana tu veux qui mélodie c'est en Congo awa notre travail sur ta qui va Braza. Est-ce que absence wana que jouer na bino pendant 10 ans ou 8 ans ou 5 ans, il y a un sali qui est tout monde bina absence présence té ba comédie belé. Non, ba comédie basé belé, mino bolinga bo mona ba comédien ndeni ba comédie ba tondi a basé belé. Ko joue à cause l'artiste c'est ça que pour lobby au joueur qui les autres jouer tendo longo artiste. O zala ka otika la cause la ka artiste. Pour na mboka mo boyana président comédien mo ko joueur a film mo baraza président de la République. Mais si le va référent na ka za comédien. Voilà, tiki moi si n'habiter aux avez maman et l'oignon ko lo na famille biologique na ye. En tout cas na dans un conseil au teke na famille na biologique baby que moi na baby que wana ndeko na bango mélodie ke ba mona sous mélodie te mélodie ke ba mona sous yete mais mon atika pa na kata moi na atika li artiste remet autant la lelo souvent na va vie mortuaire tout monde ba comédien ba o ba joie qui kala disons ba maman kala na o bino bobimi siko moi ba différence moi ba divergence moi bozo kota bozo kanate bozo ke na créer espace na bino na habiter ça suite à quoi ba maman ba to kana ba dasi ba yo kanate ouais moi ceux qui ba yé ba ke vana kwena ba msupe ba ke vana kwena bango mais je la na me souvent na ma vie mortuaire je la na neti ba maman neti mama linga ba maman presque ba to akala ka to tieboy ba to akala ba za da mikolo biso génération biso no ba chaîne to za ba masomo to beta kezanga me mituna makolo bon ba za mikolo ta mususu pona ko non ya mbote kolo ba bote poto jouer ka ba mama ba za ka ba ba bineme zati ya ta mususu so ba tumba ba sonaki na ndenge na bango ba ya chat ke bineme za la dit qu'il y a une différence c'est ça entre côté relation moro bondi za la rate na kata musala non nga onde non neti ngana ami ya yale ke batunyoso ngai fo na mona ngate non le bien na TV inga bota mususu bana olanda anga ka tozala ko mona omona ki fo kwaza ifo ba mutunya voilà merci Tosana Ronel Kossi Ronel bonjour chef mes condoléances merci en fait un mot na bato balando partout dans le monde na présence na yo a to biki to perda ki artiste na biso mélodie ça fait un moment to moni présence na un mot nini ba s'entendre na ça fait mal, il y a bon et ça moko azayeka biso. En tout cas, je suis vraiment très touché et un oreille sango. Alors pour commencer déjà, je présente tous mes condoléances comme ça à sa famille biologique, à sa famille chrétienne et à sa famille artistique. Donc je présente vraiment mes sincères condoléances. Que la gloire soit rendue au Seigneur parce que le maître de temps des circonstances. Donc voilà. Tout le monde présence na yo, tu vois que mtoza pour faire artiste et comédien, mais tout le monde mingi génération na baza mingi binati. Tout le monde ba jeune ba moya, ça veut dire que ba jeune pour moya ba œuvre mikolo. Na comprendre question té. Tout le monde présence ba mikolo vraiment té. Tout le monde mingi ba jeune de boya. Ça veut dire bon comprendre que ba mikolo pe faut bon rendre bon hommage. Non, cela ne veut pas dire que le quoi ba to ya génération na ba été. Bon déjà non mona bon bazat. Parce que cinquantenaire ezara je ne sais pas. Mais on a dit que Batonion so baza awa. So bezaka ki biso génération auto yeza pe mabete to la grande sœur na biso. To ko la ine na biso ya musala. Je ne pense pas que les armes mabé. Donc on est là pour ça. Pour le barato le lana ba bazo le lato sekana ba bazo seka. Pour le moment nous les artistes et comédiens tous en deuil. Donc voilà pourquoi tu veux partager ma wana famille artiste biologique na. Et dans des vidéos juste photo pour justement quelques questions pour rapport à liwa de biso mélodie ndi akinaki braza et puis moi comme la qui mais andué azoki soutien ba comédien té tant azaki na passi tout monde qui vidéo circuler qui amina et abi ata comédien moko ti abenga ki pa ba santé yandi ko na bango ti meme na liwa ni ko lo ba rapport à makamno so. Déjà je ne sais pas vraiment trop ce qui se passe sur internet. Je ne suis pas informé en tout cas que Bandai Kobela qui est artiste comédien va soutenir il était bon peut-être et puis on ne sait jamais. Je suis gros appel que Bayeba qui mais tant sous comment occasion et puis ça m'a été baké Rolanda. Donc je ne sais pas en gros ce qui se passe vraiment parce que c'est basé vraiment trop sur YouTube en tout cas c'est des net on s'est basé en Angleterre. Tout ce que je sais Nabi qui est Razaki malade et qui a Koufi c'est parce que Dieu a permis à ce qu'il y a Koufa. Donc c'est tout simplement ça. Les artistes ça va croire qu'on assister ou pas. Si on dit mal avec Koufa na vie alenga Koufa kaka. Bien que soutien Nabi sur bien. Mais ce qui est fait. La Bible a dit dans ces circonstances nous sommes comme ça mais moi je bénis le Seigneur pour ça. Mais c'est vrai que je vais bazolo bakia pour balanda mutu il faut avoir un succès. Et ce monde de sur mélodie zaki arrive sur na c'est mélodie zaki na succès. Na le bibongo. Zaki sur na santé pendant. Te cause na santé li kolongola mutu succès parce que comme on est en maratile na mon théâtre. Nga e babenga nga besenga ke mélodie ku fina za besoin réfléchir deux fois temps. Nebeka ke mbala mako mélodie. Bon mélodie oh
Tu comprends parce que Natala est trop, Natala mélodie trop, Nazara fan na nandako. Natala est trop donc succès ou pas, Batbaye billet. Azar reconnu dans le monde du théâtre. Azar ancienne dans le monde du théâtre. Et donc il a fallu pas qu'il passe dans le succès pour Batbaya. Oui, c'est vrai, elle nous a laissé pendant un moment. En tout cas, et où Meli Batum faut pas bosser na affection peut aussi là, c'est normal en fait. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, Ronel Kossi, Mélodie a quitté Bisso Lelo et ça vraiment jour que Koti Kena dernier de mer. Est-ce que Ronel Kossi a fait moins de temps il a refréquenté Mélodie soit que jouer dans plateau mon. Regret n'a pas cassé ngwana. En tout cas, na 18 ans au fond de na boité. Parce que un na théâtre na côté déjà ba sanga ça voyager déjà kenda à comment na rotamola tamola comment na faire business. Vous comprenez? Donc regret n'a pas cassé ça parce que na joué na Mélodie té. Parce que c'est une actrice que j'aimais. Elle avait vraiment du talent, donc soit je sais que je dois jouer. Surtout mingi na bandoli ngena ba wala bandumba. Donc voilà, na eu occasion on atteint malheureusement. En gros, il y a ko ko ba comédien ni surtout ton bateau ni surtout ba sepela ko landa bino oh déjà ba spéculation zo bima tout autour ya matanga voilà. Ça la makasi. C'est que sûr bat baloba kaka. Bat baloba kaka tant que nous vivons les gens vont continuer à parler. Et puis d'un côté bon ngape bat balobela yo pour ba ko exister. So bat balobela ngote c'est ko exister le sauter. Courage à nous, force à nous, ce n'est pas facile au bon sama kona biso. Donc nzambalo la pesa biso makasi, a pesa famille makasi, nzambalo la soutenir moi na watiki. Parce que dans sous apport il y a batu qui les suffisant mais il y a nzambe ndim de suffisant. Que le Dieu des orphelins tout rappeler pour les gamamons na tsikali. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Bonjour. Mes condoléances encore une fois. Merci. Fénéné peut-être mon présence no awa to yebi biso sur keto bumsa ki mélodie mais un mot na makamnyo sur le kinde ko ya gina braza tinde e awa tinde au moins na 50 en tant que néné butelo ni okoloba. Mes condoléances na batulio so ba lela na biso ba bandole la biso depuis kala. Tolé la pena bango ti sikoyo na ba comédien o baza même moral toujours. Nzambe azoka lokumu. Pour les autres, ils ont des gens qui ont été asuka pema. Donc, nzamba zora lokumu. Merci pour la pandisango nyonso bomonani awa. En tout cas, non félicité bana programme banditi na suka eke kitoko. Donc kitoko mais tu dis que vendre pena comédien pour ça comédienne comme on a mélodie à la génération au wapi les lo misi par exemple belé mais on dirait masaneto génération na on dirait baza pena à la hauteur que les laé. T'es basé à l'hôtel. Il y a basé à l'hôtel. Toi, les bossons, tu as les mêmes jours, on attend que Baya quitté. Basé à l'hôtel. Parce que va contribuer à 100%. Je comprends, ma famille est au chapeau, mais déjà, ma comédie, ma bande qui est ça, c'est bien. Mais Baroya n'a pas raison. Déjà 12 heures déjà. Tes programmes sont qui 13 heures. Par rapport à n'engue programme ezalaki soki avec programme à 9h banga pe ba 9h ba yebi programme onyoso ke corps et ma 13h bon ya nene est-ce que il pose d'accord na koloba ke dans théâtre comme monde génération ba vie na génération na bino le lobo relation penisa la pena bien tenir tout le monde na bamboka msusu est-ce que ça dépend mutu na mutu ndenga zo fonctionner soko moni ke na temps oyo eza boye yonde ce qu'il faut ba ke na minute on na za boye na ye na génération mais faut na associer pe bateau bazaki liboso tous a même moral les autres dépendent selon mutu na mutu par exemple personne a mutu 2005 toi na 2022 faut na luka pe na pousse pe na bateau 2022 pour 2005 na yo te na osangisa bateau tout parce que makambo aussi la raté te makambo aussi la raté vrai star on comprendre makambo bateau comme na star à 2022 bateau 2005 na so sa bango tété ozaka na bango moralement parce que tout le monde rappelle papa na biso ya Johnny mutakali longia kala vieux Johnny ko azala na ba génération tout le monde est marché quand on kufa azala ba génération tout et belé musul pona cité ba komboté te belé pour son nota ba komo na zomsala makasi et belé vraiment bazali o ke ba pona pe génération té kana na biso vrai star pona génération té vrai star azala na génération tout pour azala so communauté ta on est atala non ana sens te nene na zio na profiter na ton question ba bi mutso akufi to baka madola muna mais to mona ki vient na biso masasa le mabe ya mélodie mais le qui polémique d'internet est-ce que c'était le moment vient sur le fallait le makambo wana ya on des problème encore le ba on a moment au témoni basamba na mo wete essaye bana no mo kimobi mais ça atapende to ba ki alo banda alo bata zaki malamu eza pe na ba crête eza ki mais eza une importance à lo baté kabande ko lo baté mazala ki boye so lo bele likambu bazong si boete parce que azoé ba souté aza souté to peseka bonheur na ya souka c'est tout ça fait ba mauvais témoignage
bon ngai na assistant na deux fois elle a na kermesse na Fikine il pas voir stand donc le quoi na zo tant tambola mingi te na mona mabete mais na mona malampo moi stand it bo kanga makanga tongo mo bola muki boye bo seki bo sololi onga mona wana te ba tournage te moi comme ça on doit pas na tournage au makomaki na au metanga équipe pas présent sur la die sobe ne ba no certainement ndo kamana au medias trop ndendo ça batamu aye wana ba seki te bon mais ya retourner na razo opportunité te opportunité donc c'est un biso mes questions on retourne yo atiki mwana mwasi biso soyebi atiki mwana mwasi atake ba maman atake bino pe ba comédien loni beaucoup décider pe pour na mwana wana atake famille na ye ya musala nzamba kosunga nzamba ba ofélin premièrement biso non te ndeti ngana ba pona mwana wana biso te famille ya Mélodie pepte menzambe nzambe ndako yeba contrôle à mwana parce que tout le monde a relongé tout le monde a monté maté nzambe papa sa famille na ye wana makasi bazana bolingo déjà za mapback ça sous bolingo pour tout le monde rappelle mamso za bolingo za siko pour mutakufa après ko changer mais prière na nga na soué na ngeza la échanger te c'est-à-dire ba considérer quand ndenge ba considérer botina suka akola nzambe pe elongo na ye akola na ye bien donc c'est ça merci Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.